Yos Kongo le koloba tala ki peka peka er yango bandi Sintaka pashi. na yebi ete ki peka peka er yango bandi Sintaka pashi. so lelo olala te obenganga biye ko twana dama La bakar, tu m'appellerais méga. ele bebe na bekis ebelo bebe na beki beka boto le beka la ksenga da kitoko beka talima yo mobile matalima na beki na yo asali mafika o lokali kayabu tikana zwa waza secret abuwa ka libanda ta mbala atala abi mutu mayemo yako kabela ba mbongo ayako atika mutuka bo mutuka ne kenda bakboto le pa mobalizi Tiki a payé mususu. Mobala kangae so weba te mobala kangae mutuka Ndé mon anglo ya kabila le boga ka. na ebité moi ce qu'il faut tout na bango nga ebika ke ba kangae mutuka ti lelo pa mibala dans la devoir ke face na $200 $300 pour la mobile yo mona te place à foutre là bango na ba na devoir to pesa bango ba ko la sembele bona TVT Karine sa pila bango Karine pila bona succès Karine pila bona taille Karine pila bona kitoko Karine pila bona la mibale yesanga sko bana ba la mibale mo internet ba bomba mamute internet mambebeleza na kati na so tali Karine mo kontanga lobai ke msusu mo fi yana belaka ngam na sala ba kati na internet nda bongo so seli kambata lelo lobi kuzungila e rattraper donc bat tala on internet bon mona ke batwana nyonso ba ba misala Karine mo konta Gago kozwa. Mais le côté na bandala ya senga pardon. Gago kozwa. Senga dia pardon. Yemo ayebi tango ndemo gago. Senga parla bi boma moto. Nguzu sasuni. Yomo luki. Yebasko bino luka makambu. Karine mokonza za kitoko. Amuna ko mukelo ka biso da loso. Sko bino moza mwa kitoko te. Ya yo mame mili. Yo kipeka peka na mame mi boza no kitoko te. Long jambe. Mokonza banga papa mo pasula. Papa mo pasula nde abange ko tu ko poser ba question. Eko yambi falit. Eko yambi falit. Mais fallait poser ba question te. Oso yambi falo yambi wera, o yambi jibe. O bang ba question musu le poto. Pourquoi la singela pardon émission papa mo pasula. Kaswana za start. Ba question musu fo banga, ba question musu po izingi ya bota. Suna tu. Abanga po tu na poani. Atali ndeko na msa mosa mikosela kizaki wana ndeko nae. Omoni lelo muto o lelo azui muto OK. Ba tezemi. Emsu mobala wanga nto batie ozemi place mo za kite bwana mutana jozo boko lao. Ela muta boko lio oboya mpo. Poto bi na minute yo mutana zemi ça sintaka pashi. Muta vana pa Karine ndenge boloba po ya loba ngota loba ke bo montela eku. Ki avanda kuna te bolesa mwana na ete. Ndenge za rato msuba zaki ensemble aroza yeboye. Oza na ba fronte boba ya meria mo ke somba bilo na se bon ya Karine mokonzi omona te somela pe pampex. Bilo comme son boko la moi. Si matika songo na succès matika songa silaki na ye kout na bi TV on eza boy loko osali les chinois Karine mokonzi pe baza ba chinois bazali on comprend oyamba na bité wana aza muto vraiment Karine mokonzi atalaki abité muna photo zongi c'est les sous ye mo aza muto Karine mokonzi ni makete mte ya micro boy na le monter le sala et pesa pe ba passa vraiment comme ça pe Karine mokonzi boy na boy beki wana bala raison bilo bandalo bato no mona ba blembe mona bato ngo kende so ndeni beki wana bala pe Camille te azo bala beki abala wa zemi batie zemi nde zemi ezanga tata ezanga nini akotanga ngo sur internet yango mona ke alinga ya luka bez na sinta nanani otanga komba jeune mi si jeune za poso tanga kombo na ye jeune mtazani na Afrique du Sud ulingo tanga kombo ne tika jeune azobota bo jeune aboti mwana mobala za azali sko bino bobota bana bokuma so bozwi zemi na bino Karine bota so bozwi zemi no Karine sabe Karine datinda nbozwa zemi Karine a présenté un mobile né bino so webi Karine sera zu mobile représenter na TV bino so webi mobile Karine ye tango zo luka problème so ko zemi na malembi so posa alongo liango to zu ndire pa longo liango zemi yango pe il y a ça l'émission na to mona film abi o bat ba koselier atangi ba komona bino bona problème au samba ko samba ko des arabiens mbo comité de do samba bien na zemi bo samba tango ki peka za yo da coïncide arando wana so na batunyo so Karine atanga kana ba petsa no tanga wa utaki nini yana batunyo so tanga na soki lelo bazi ba finga Karine bat bo seka ba po atangi yo na bina yemna akomuna nda moka nda lo be bongo komuna ba atika so tanga atangi te komuna bango éclaircir bango point na point oh boy sko yo bisonga oyo leka olo bandeti nini on comprend ya ndenge mona petsa na boko lele mona mais umusongo salo ko bunga musoni nini misisko boy songi ya bandi siko yango bandi kaste yana bisio
les longues jambes, en termes de bon, les longues jambes. Ouais, les longues jambes, les longues plis. Vous comprenez? Baba taille immobile, le roi terre pour qu'on a baisse. Tant que vous avez un problème, vous avez un problème d'autorité morale. Est-ce que vous avez un lobby? Mais le lot que vous avez c'est au la première n'a pas si flash. Ce que vous avez un gag. Vous avez un bateau bimana bango. Yo mo yebi bien. Vous avez un zemi. Vous avez un zemi. Torobi misa mobali wana ye parce qu'on a mis balle no on entend aller de BCBG to yebi yo bien yebi maso no bien ndebo no tamo la katsa mitu ka ba mise ba lo ba non oh na la oh comprendre donc to yebi ba vérité no bien donc yebi vérité no bien yum tu mobimba azanga mobali azanga problème a bolingo ya da problème a bolingo au raté vie il y a au raté vie il y a pas ka ba si la tchaka bona ba crayon ma vrai chéri ah monsieur si on te mona vrai chéri na butu été ba tout on ken pena comme ça gloire là vrai chéri ken pena ba ça ba choix ten ana rera choix sera bien vrai chéri junior daw abi mutumba ilaka bolingo ailaka bolingo oh mon mibali nyoso wa sala ngama bien ngama jetem na linga bolingo banda na lela bolingo fort na linga na posa maza mobali na ngama ko vema na comprendre mbani nyoso bazaka ya ngate ya kutela ka mbala bato so chance mobali ne moko lo baza azana mbongo apesi mutu azana tanti donc ce que ngata la zemi na Suisse comme tu na bina lo bana TV mobali azate et pas biso ba lié sou mbongo T2 mwana yongo koma konsa mention comme ka so Suisse mnebwe o Karina bot azo azilo nebwe ka yo fa Karine Karabot mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Après avoir défilé na site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Caméra cachée reçoit mon artiste Bacharge. Merci na Shadrack, merci na chaîne na biso kitoko chaîne Lopé Sama toi été chaîne vraiment lobelara Maramba solo. Merci na maman na biso maman Souza Limbondo maman ba wesh ba mère vraiment ba osala biso tozala na Grenom wana maman Souza Limbondo maman ba wesh na Grenom ya zavima ane chinois na pesi maman mbote merci na bana membre non so soutenir Karine Mokonzi kubanda na Gumbi to na Gumbi oya wata Gombe na Gombe bato asute na Karine Mokonzi balala avant pour sentir que toi on a vraiment senti ma Gombe na Gombe toi bana kinga kati o ba maman na biso bana ba benga ba bana kinga kati mais ba mère mikolo baza ba papa mikolo baza bana kinga kati toi ba chinois ko poto ba yaka mabe siko pour na Karine Mokonzi merci na bana Gombe na Gombe merci na ba chinois merci na bana kinga kati merci na mutu tout soutenir Karine Mokonzi autorité morale internet on doit passer l'internet sur robo ya sel mokinae merci na nzambe pas opéser souffle de vivre mais au vivre ernion sur opéser l'inspiration qui toko on doit ça la vérité internet on doit ça la vérité ya chanteuse ya monde entier ndazo yemba kitoko lo roi na minute so azate donc mon a pas venir tout monde déjà na ba fête nyon so apote comme faut bien sa Karine face à la couper décalé faut bien sa Karine ça playback futaraye azana kasha munene yo momone bongo itongo batolo baka o Karine Mokonzi mukanda Karine Mokonzi bwekano abimandeni a vivre ndeni kasha munene bo kashine na meje 30 zandemo meje 30 okana ali sous teso ka meje bengi so kashi ata so bengi meje 30 na Karine ofutaka meje 30 likolo Karine bongo c'est ouvre faut futer ko mbongo ebele po ani ba futer mbongo ebele po amuna na rare ba futer no mbongo tek interstar internet o mundela yebi ba futer le sumbongo tek Mundela yebi était que chanteuse ou à la vérité en monde entier. Vous comprenez? Donc bah foutre double caché. Dans un ndenge monté ndenge comparer. Bah comparer à moto za tenze money na YouTube. Bon moment qui on là vite. Bo tenze money na YouTube, ce qu'on dit ma mege 30 ça na YouTube il y a Lelo. Il y a Lelo et mege 30 nanze ma Karine, il y a Lelo à Karine. Au préféré ce au talent manan. Rapidement mon artiste en tout cas Mikolo Babi na ba charge je me to chapeauté. Tant oyoka ba lo ba bongo. Mais amour benga en tout cas mon Mikolo zo bunda. Tant yoga bongo et comme ça comme apeka likolo tu sera rosusu
Et puis ça une motivation travailler to ya moko malolene. Et puis ça nga volonté musala ela ksake batso ba so ah mon ko to travailler bien plus au finga raté biso talisa ande ba ko to finga malongola biso da ke muto asali mabe muto aza ingra muto azo ba nenge ya ko kumbela batu te muto aza ke yabike ni na boye muto asela nga bolamu na finga na nga eza batu mosusu ke yamsusu kali mo konzi pa zwa ba na ya supporter zemne bande bandati na suka kali mo ape muto ya finga ne Karine mo konzi o moni pa vanilo o mo ba film su ba sili ayaki afinga musicien nga kota mamba Karine Mokonzi afinga batata batana mama batu wapi depa bima to bantera e bakunda eloko ofinga ba wey ti le lomo kaka lisusu asai lobi bon ko comprendre moi si yango ba so za mabala kama belo ba sai to to sonner le membre to sonner le membre so somili moi na Pampex to pele milk est-ce que beaucoup lié te tala sko boko les arande na zuizem no bande te to sola au beaucoup li mwana so someli Pampex na roya boyende nini Pampex c'est 5 mois milk rapidité so pelé c'est que beaucoup lié te tala rasko c'est que beaucoup oh yo je mutu o atiza implice na libota no tuna mwana lobika soko pelé Pampex to pelé milk c'est que beaucoup lié po sombele Pampex to sombele milk beaucoup lié na ezaki te ezako te implice na kati ya santé mwana na beaucoup lié oui au beaucoup lié pona bisao papa neto kene pona bisao omoni lelo muto o lelo azui muto OK batie zemi emsu mobala wanga nto batie ozemi place mo ezaki te bona mutana zo beaucoup là ela muta beaucoup lio obo poto bi na minute yo mutana zemi ça sintiaka pashi mutavana pa Karine ndenge boloba po ya loba ngota loba ke bo montela eku ki avanda kuna te bolesa mwana na ete ndenge za ratom su bazaki ensemble aroza yeboye oza na ba frante boba ya meria mo ke somba bilo na se bon ya Karine Mokonzi omona te somele pe Pampex comme ça beaucoup la moi internet ba bomba mama te internet mambebeleza na kati na so tali Karine Mokonzi tanga loba ke emsusu mo fi yana belaka ngam na sala ba kati na internet nda bongo so seli kambata lelo lobi kuzungila e rattraper donc ba tala on internet bon mona ke bato na nyonso ba ba misala Karine Mokonzi na pe GL Chombo te chiro da ki toko mo so ki toko na Afrique du Sud a pe sa fierté basi pe lisusu o mo kokaba so kabeli mutu lobo le na TV au lobeli la moto au petit na gauche à droite et au petit na droite gauche yebi bible lobi na biso lobo ko petit na droite na gauche droite e baté on se comprend siko yo déjà ton sunga moto et salon de nini mon artiste vandi boy ba e do tom so mo za na ba difficulté mo robo muntu va na TV a beta ngo siko tant que yebi na tawana et ça la ko passe mo robo na ndenge ko ba beta na ndenge mo po nuye yo et salon de et ça nga bien so nga pena mikumbeli mutu na ndenga mabina na meme na ndenge yo lingo mema omo batu musezani mutu musa ko vanda ne tranquille loba est-ce que bino boyeba ke Karine Mokonzi ndeko na biso ya msusu mama mimi Karine Mokonzi do sola ne bobi Karine Mokonzi do sola ne te bo moni preuve ne ye Karine admis ba vérité ke yende ando finga Karine boyena ba boakela ka malada PC boyena Karine ya tala e boyena est-ce Karine ça lobela est-ce Karine atanga ba komona bon et là est-ce que ça ba petit musu mutema mabe Karine atanga ki bato ba finga ka yemi ndeko na mso mwase ko tozungu mimangana oluba makamuso restemo wa kutokipana biso kutu yete wanza ya tokipara yete Karine lobi boy grâce temo akoya azo comprendre wana yesi kapana ene ebide suna obeta ikali appendicite na etoboki c'est le ramo musala Karine Karine Mokonzi bitaka mo parce que Karine Mokonzi pako bape ramo musala ele osalinga pasi abenga mère na bango yana mapapa na mutu bongo so ndenga yela kinda pe bomba place wana te bo abomi ko maka musu boto abaki maka musu na ko lobate ela sa ke mutu aza mutema bo mama mutu ayebi kozana bato abi bilo musu na ko lobate bo so ba bombarder TV bilo musu aloba mais bango babimisa bango ba so Karine sele lone yebisanga tanine Karine tanga ba kombo na bango awotanga ba kombo na bango tanga ba yambi ne miso pe mission ba yambi faut que journaliste na so loba abi ozanga ba finga ka e bele ba o ayebite. Vous comprenez? Mais bien, il y a tout papa nous passe la vie à Bangi Karine. Karine est un star. Bon star. Et donc on te yambi chibo yambi. Non c'est là. Il y a un autre lobby. Ah bon non c'est la maman. Là tout na maman nani. Il y avait n'abso jamais. Il y a naïet. Il y a jamais le coulas. Aïbi ke. Il y a jamais le coulas. Kolon ndeko ye wana yambaki Karine moko. Boti ko pesa ba ndeko ndeko muteti bo pesa ndeko. Na lobaki boti ka biso ba ndeko na biso nyonso. Ya jamais rata ya na nga ndenge pata ndemo ya na ndenge za ya mona tsasunga ka bato. Ande mona ya Karine Mokonzi. Wani atuna ke logo wana. Ndeko pona atuna kete. Atuna kete po ebi buzoba. Atali que ce na tuna ye et sopande ko mami mimi lipo a tuni bon yo tuni nga keswana yo be pesa Karine Mokonzi za star Karine Mokonzi za mutu moko banga na plateau ta ko banga Karine Mokonzi ba Karine Mokonzi za mutu moko ba TV5 ba nini kala mingi te bo mona
a mutu moko banga te elo mo ba yambi na plateau to nene Karim Mokonzi banga papa Mopasula mamni bolo papa Mopasula nde abangi question ko poser ba question eko yambi falit eko yambi falit mais fallait poser ba question te oso yambi falo yambi wera o yambi jibe o banga ba question musu po tout ka singela pardon émission papa Mopasula kaswana za start ba question musu fo banga ba question musu po izingi ya bota suna tu abanga po tuna poani atali ndeko na msa mosa mikosela kizaki wana ndeko nae so tabina tuna question wana na tuna question wana ze ana eko sopa po Karine ozong se yo pe lo ba vérité est-ce que wana azali ndeko na bino eko sopa e yo Karine Mokonzi abaki yemo atali kasuna tuna question na place sopa e to longola biso ba intérêt na bango lakse ke azani ndeko na bango te place en to terrain ka to longola kiango to linga bato wa wete bato finga ba wete tout tel Rafine tu m'embaki pas ya jamais ya Marc Tabou otele ba propos oyo Rafine alobaki la kinzela ninga kota nzela pasi na maya tali tipenzela wana c'est dit à quoi yetonga mikomsariat za la baronne to biki guerre ezalaka na bakin yevre la baronne Karine Mokonzi fo la baronne ko sala siko babilo ka bongo comparer babilo musu tina ba Karine Mokonzi aleki ba fille na to comparer te to solo bara par rapport ya par rapport nzela wa leki tali na nzela na be mission okota mutu aleki na nzela le Karine Mokonzi sa koma poto asa la fierté na poto Karine Mokonzi zo tambola asa ba playback o ba mukilizo mona to mona ba profene ba fête nyonso poto comme Karine Mokonzi fa beta Karine Mokonzi donc star ala sa ke azo kotisa star esenga ba bongo yo tamu to tangisa bato o bato ya zamsu ke ina me okeno bien o vani na pe bien mais comme mono ce etangama etala eza ba star ebili bana poto wa komo etangama terre mais Karine Mokonzi tongo poko na internet sa ken pena tanga porte parole na biso Mike Lokamba tanga o batanga on comprend eza na internet monte muto za ba porte parole ebili ka Karine Mokonzi Mike Lokamba porte parole Karine ya banda porte parole kuti rolobate lora eza atualité monte ya Karine bima siko bango bazanga olobela Mike Lokamba tenkomba Karine émission autant mon complexe que autant une émission que toi nini porter ni même datanga porter parole à Karine Mokonzi yo te sani ti mugolo kufa ti ko sona Karine ken kuta ni ma pas bete à l'accès ma ki na béton na kin pe na gaz ko leka na poto petit le na avant ba bunda déjà ba beta te ba avant ba bunda bonga ba bunda mo mobali ko kiso na TV poani a bete omoni nga sepela sko ni mo bat muso le lwani ki mutema batuni Karine po net ken pe habiter a ken pe nguto yebolo ken pe longo nga longola na biso ken pe to ko fingete to ko lobile mo te ken pe lo sala biso bien anima ngo so avana batabi moni fi yana ken pe nguto asola kuna ma même miliabi mo kama nani Karine aleki bango l'équipe bango banda le loti Karine a créé Karine a nini Karine a modèle quel peut nga Karine a la po site neliaka po futa pena batune sans Karine Mokonzi au moins ba chaîne belé ko kangama po yimta simi internet yimta za autorité morale internet tout monde en pauvre no mona atoyeta Karine bina 12h 15 minutes quel peut na face ça là porte parole né donc le but ça ba porte parole belé ou ba lobela Karine Mokonzi to ngana mo muke ofuli matika songo zongisi suna succès na zongisi matika songo na succès matika songa silaki na ye ko na bi TV on eza boy loko o sale chinois Karine Mokonzi pe baza ba chinois bazali on comprend oyamba gende benda na bité wana aza muto vraiment Karine Mokonzi atalaka bité muna photo zongi c'est les sous ye mo ava muto Karine Mokonzi ni makete mta a micro boy na le monter le sala et pese pe ba passa au comme ça pe Karine Mokonzi boy na zui na zongi c'est na nini le mona ke le mo me bien sûr mo kata ngo to sala ki na ye na zui sous ba vérité par rapport pour premier muto a dévergent de qu'on a biso moi si wana même na mayibi était ma même mili premier mo bani wana côté internet ou muta bete ma kembe c'est ma kiki vraiment to yebi yango mais asaka faux choix comme on lingi moi si wazani ndenge mono loka mo mbali lungi mulai loka ba nani vemeza be rere ya vie mo pa lo barabe na tunis ko ve matika son yone na boya muninga bingam na boya pour na mona ka caractère na salita za na ngo azana mpo la salité makasi wangu siran ko lobate ka ande ba bloko na chaka ba na ba crayon na inde so lo ba pa wana swa kanga suka maboko mona kuna bendika tsuki tani na bendi suki senti beauté lo ba siko yesiko moi si abenda so akanga ma nakangi na maboko me maboko ngakangi bat baleli bat batadi ba bien elonga bono to mona te elonga mungusu elonga batoto pamela longi wana oh no de Jésus ne longo na TV na biso de la sake mais mala muskelo esalinga sko esanga faire de esanga sengo asili vraiment comment ça cette vidéo bo mona 20 000 ba 15 000 10 000 ngasko biloko na mo sauter on sko na Karine alobi ke tia finga nga ye baraete
donc coïncide arando wana so na bato nyonso Karine atangaki na bapetisa na otanga otaki nini yana bato nyonso otanga wana soki lelo bazoyi bafinga Karine bato baoseka bango mpo atangi yo na bino yebi nanga komona nda moka nda alobe bongo komona atika so tanga atangi te komona bango aclaircir bango point na point oh boy sko yo bisonga oyo leka oloba ndeti nini on comprend ya ndenge mona petisa na babokolele mona mais umusongo salo ko bunga muso nini misisko boy songi ya bandi siko yango bandi kaste yana bisio yosko ngoyo leka oloba tala kipeka peka yango bandi Sintaka pashi. Na yebi ete ki peka yango bandi. Sintaka pashi. Lelo olala te obenganga. Gagyo kozwa. Mais ya ko tina bandala asenga pardon. Gagyo kozwa. Sengo de pardon. Yemo ayebi tango ndemo gero. Sengo parla bi bon moto, ngusu sasuni. Yomo luki, yebasko bino luka makambu. Karine mokonza za kitoko. Amu noko mukelo ka biso do loso. Sko bino za mwa kitoko te. Ya yo mame mili. Yo ki peka na mame mi bozano kitoko te. Long jam. Les longues jambes, en termes à bon les longues jambes. Ouais, les longues jambes, les longues plis. Vous comprenez? Baba taille immobile, le roi terre à Pocana baisse. Quand vous avez un problème, vous avez un problème d'autorité morale. Est-ce que vous avez un lobby? Mais le lorsque vous avez un CP, vous avez la première n'a pas si flash. Ce que vous avez un gag. Vous avez un bateau bimana bango. Yomo, vous avez bien. Vous avez un zemi. Vous avez un zemi. Torobi misa mobile wana yebasko na yebi mibali no onota mwana ale de BCBG to yebi yo bien yebi masono bien ndebo nota mulaka kata mituka ba mise ba loba non oh na la oh bon donc to yebi ba vérité no bien donc yebi vérité no bien yimutu mobimba azanga mobile azanga problème abolingo yada problème abolingo mibali nyonso ba rapone ba kosa yemo ale la route pour Christian Touré azanga Bekani na raison Beki wana bala raison biloko bandalo bato no mona ba bien mona bato ngo kende so ndeni Beki wana bala Beki Camille te zo bala Beki abala wa zemi batie zemi nde zemi ezanga tata ezanga nini akotanga ngo sur internet yango mona ke alinga ya luka bez na sinta nanani otanga komba jeune mi si jela za poso tanga kombo na ye jeune mtazani na Fred Steve olingo tanga kombo ne tika jela azobota bo jela boti mwana mobala za azali sko bino bobota bana bokumo so bozwi zemi na bino Karina bota so bozwi zemi no Karina sabe Karina datinda nbozo zemi Karine a présenté un mobile né bino so webi Karine sera zu mobile représenter na TV bino so webi mobile à Karine ye parce que yebi sanga bango va présenter mobile te pour ba na problème a bolingo ata mobile a osakani mobile a zo loka G6 ta o ba mobile va zo loka G6 ta zo sera na bango on va a ozo luka problème yeba pe ba charge à Karine bazali tant ozo luka problème so ko zemi na malembi so posa alongo liango to zemi ndenge pa longo liango zemi yango pe il y a ça l'émission na to mona film ba bio ba koselier atangi ba komona bino bona problème au samba ko samba ko tezaka bien mboko comité de droit bien na zemi bo samba tango ki peka za yo sitaka pashika si ki peka ngalo ba ki peka ngalo ba ki peka alongo lizemi to ka zema ponga na yebi zemi comme 6 mois soka longo lizema bomi mutu seke e komi photo kangisa ye c'est ma 6 mois qui na zemi ce qu'on dit parce comme dans la faute ya da terre ngombol ba terre ba karo ezaka ba terre kala tika mutaka bayoka na bien jamais minute ba ye pena na problème bolingo ba ministre ya problème bolingo mo bese beja le la mutu maso matina mutuka ba mata mutuka na misemo boyoka misemo azaka bon na beta be tika lo ba boye mo ayebi ndo to za makamne bele ko do lo ba no kudute to yebi junior dawa na pe junior dawa mbota ndo yambi awa ando linga junior dawa elo junior dawa longwe pa na site na bi poani ando linga ana problème abolingo ngam na ebiso ando linga junior dawa bina boy na ngaba kambu na boy na ngama kambu junior loba so je ya pesa mbongo yeto yebi ko to na la ba carte mtapela mécanique ele bebe na bekis ebelo bebe na beki beka boto le beka la ksenga da kitoko beka talima yo mobile matalima na beki na yo asali mafika lokali kayabu tika nazo waza secret abuwa ka libanda ta mbala atala abi mutu mayimo ayako kabela ba mbongo ayako tika mutuka bo mutuka ne kenda bakbo to le pa mobali tiki ape mususu mobala kanga so weba te mobala kanga mutuka ndé mona gloria kabila le boga ka
na ebité moi ce qu'il faut tout na bango nga ebika ke ba kanga e mutu kati lelo pa mi bala dans la devoir ke face na $200 $300 pour la na mobile yo mo na te place à foutre là bango ba na devoir to pesa bango ba ko la sembele bona TVT Karine sa pila bango Karine pila bona succès Karine pila bona taille Karine pila bona kitoko Karine pila bango la mi bal yesanga ce ko bana ba la mi bal mo au moins mutu yem talo bena vidéo wana so la ndeko bia ko la nzoto na ekende ndebo mo la nzoto na vidéo yo ya ko la faut la nzoto ngo faut yeza nzoto musumu ta telo nga sambeli nzambi tout mo mbazwa mbongo te minabi atukanga ni na journaliste bona ko la nzoto na nga bongo nzoto musumu nzoto libabe ya nzoto musumu ta telo ngo boye journée mbana osimba mbongo te ya nzoto musumu ta telo ngo boye tala nga bato batala nzo batala clip akari musu abenga nga muna pesa nga limero na sola ne ko na posa nga bala parce que ya nzoto musu otiki nga boye ndana biso e kangelo journée pour kana bes osimba mbongo te ya nzoto ba fille ya no tangana vous comprenez ba fonzo to du monde entier yo mona dans nzoto ya mutu luketu na libume ba kanga me place mo ke bana ko o mona nzoto ya mutu ma me milima ko le tenga ma place ko osimba makole zate tiko tanga bomba si toko sote mo basi tonga sikolo bangani bomoni tango ira mima bona mwanda bazeli ya bima na bigini ya bima na kupaga ya rabo mantuto par rapport à sa journaliste makolo na biso ya système makolo ko sekabi tu yana fi moko bani pa ko ta asukula ba bima ona pantalon se basukula na pa baganga bema moi sa ndenge ni luketo etenga bato ata luketo ngekenda mupanzi etina luketo etenga mupanzi on comprend moi c'est singa pe moi tendresse moi basi ko ba Karine Mokonzo senti moi luketo bomoni Karine Mokonzo abi na nzema innocent bato belé ba ata longo ba kinya wa comme luka ba fio boyna boy sina ba Niger ba Gabon on comprend bango ba na erreur makambe belé no ba koto ndi epela autorité morale comme na ba fan partout eto nabia eto so kanzemba Karine Mokonzi ya omanja DJ Rafat ayoka ngo wapi na radio titaka pa chabeza montage bazui face eto bazui nzembo la ba mixer na 4 abibino bo montant à partir à kin fotité ye fayeba taka muto ayeba fa muto atola ndela Karine Mokonzi fayeba tant ba landelo bongo seko wa star aleka ba mbo boya poani siko so muto lobi bongo seke bravo aleka bino po Karine Mokonzi ko basko ni DJ Rafat penda taka ngabe DJ Rafat ndela souhaita Karine Mokonzi ya lukuta. Donc Karine Mokonzi a D à côté il y a pour mon asco grave di eto ozwinani DJ Rafat batama kasi Afrique ya monde au monde entier ba yebi tala muta bongo seconde o comparer na be kibi kedi mo boye o comparer na ba bouchon mo ba zangati na batmo be ba importance te batmo basi mo ba ko linga bango te bona basi ngasonga nabia na bendi sukite soit ce que l'on a dit, on va faire une attaque. On va faire une attaque. Soit ce que l'on dit, on va faire une photo. Soit ce que l'on a banana au TP. On va pas piler bon gagne longi. Mais bon on va bassi. On va prendre. Et à bassi mon sous mon une takane boy. Tout le monde va limbi ça. On mon une autre tourner boy. Donc on raté vie. On raté vie. Il y a on raté vie. Il y a pas grave. Bassi la tchaka on va crayon. Ma fou chérie. Moussou yo mtomona réfléchir na butu été ba tout a ken pena comme ça gloire là réfléchir ken pena ba ça ba choix ana erreur choix so bien réfléchir mais na bi ken pena ko bien réfléchir tem so ko bien réfléchir na miss n'est pas flatté ba ça l'émission mais na boeton o ken pena ba ya o ngombo lito libabe na to la site ka pa chin émission na film na film na ebi bango te kotangela nga ngai ba bigi peka ba film boye tolo na nzoto ekangama azana zemi ezesoka longoli yango ya comprendre parce que na pesi bango devoir na pesi bango soki bolinga na yo kamino na banga bino to na pesi bino ko nini bo lakisa mibale mino na TV bon ça la ngote Karine sa pila bango la Karine asiko mokonzi abi tala émission abi na risque ba vie ba malade on na rata ba biloko nini na rata o ya risque ba vie o bango ba ko sala ngote Karine Mokonzi alakisa mibali ni alakisa te ko bebisele pe makambo ko bebisele boy masala ngomelelo asala ngosuto po ani mais bango ba ko lakisa mibali na bantu ba yebike mobala ozo na intérêt fo yo pesa mbongo mobala ozo intérêt fala lo fele mobala ozo peso mobala atala gunini ya mwaso na vanda na ye ba âge na mo ba ko saka ba 19 ans ba 29 ans ba on ba koma ba 30 ate go ba bibli ko benga mama est-ce que bota bino pa chabinga na ba âge mona bino ba âge mona bino be bobenga mama na ndé soit âge mona biso kitoko et ça la bien parce que âge mona biso mais ngelo ngela sembe âge mona biso elongo na bino ekoma bongo ndeni elongo ekoma loka ba makoko pwani kasa kanga suka mabongo ndenga pe na kangi boyesi nga pe na tebo asa rabo devoir ya ngwana devoir pour l'action mobile non
devoir fin copie yango na pe bon ou alors ça va na TV ba pote ba les passer na bango za mabe o wala bagi 2020 ba bota c'est kana mobali parce que Matika Songa bimana yata 10 000 fois aye mo aboyo masaka no mo aboyo Matika Songa saka na mo aboyo pro asuka mutu wa kutana matia bizara bagara Matika Songa sala bien Matika Songa talaka moi ça zo elanga libabe obi depuis Matia boye ga tala Matika Songa délivrance na vie na Matika Songa koma bien Matika Songa kando memo makwanze no bima pona fi wana mais Matika Songa tala lelo Matika Songa bi ngam na boya ngamu na boya po salité na biloba loba ayebi mutu nyonso Matika Songa ko meme na fête mo boy feto ya na nga me Matika Songa meme eloko boy ya ndeko na ngai Matika Songa tele mutu mo so jardin nini taka Matika Songa sa émission tumba ndeko na boy bi fi ana boy na boy ngana ya boy ba bandeko no yum to boya moi c'est mabo milai bon mulai bon yum to boya mon artiste bat bola na biso bana membre ba fan na bino to ye biso ki peka tika na yango tika soko leki lisuso te komba ba ron te komba nani ya gel show wana charge ye bando bongo po gagyo ko zwayo moko be mako to ebi ba point ba na ebi bal no nyonso mobile no moko ye bati na sale G na tourner ba question moko ye bati ozwa tozobina na video mo video lo kozwa video na peso 4 jours so tenga komba Karine Mokonzi lisusu na mission na yo to tenga komba nani ya nani Saka pashi aotala yo na otanga komunete na biki peka so tangi na bimbali na yo na sala bango je ba oyeba te na ke mana ndo tanga na komuna oyeba te na vika ba audio na tout na beti bomb na alo bana yebi ndenge ndenge lela na yebi ndenge lela bolingo pa bato ndenge lela bolingo pa bango makasi ya Christian Toura yebi nani pa yebi moto azolongwa pa na wana nani masanga nani ni koni nani masanga mobalo nani Junior Dao abi mutumba ilaka bolingo ailaka bolingo mo mibali nyoso wa sala nga mabe nga machetem na linga bolingo bana na lela bolingo fort na linga na posa maza mobali na nga moko vraiment na comprendre mbani nyoso bazaka ya ngate ya kutela ka mbala bato so chance mobali ne moko lo baza azana mbongo apesi mutu azana tanti donc ce que nga tala ka zemi na Suisse comme mutu na bina lo bana TV mobali azate et pas biso ba liesu mbongo te deuxième mwana yango koma comme ça mon sur comme ça deuxième ne boy o Karina bot azwa lo ne boy ka yo faut Karine Karabot faut Karine Kara soit troisième tant Karine en troisième Karine tant ke poto est-ce que nous ke poto te donc muta sala makamu ne pas contrôler bi makamu na bino po ni komaka komba mwana bato mon vanda pe hotel ape no ba vina bino hotel pe na contrôler makamu na beta pe yo na chaîne na yo ota komba Karine ota photo Karine est-ce Karine et ça va tant vraiment na chaîne ya ota komba na to photo non ki peka lo bana ki peka ya ta ki peka za ba biblo mo be ki peka za qui peka bino comme ça qui peka ça yete ngabi qui peka yete qui peka ça yo la zone c'est ça yete parce que yebisanga ça yete to beta mo musolo muke événement za moko anniversaire ya Karine Mokonzi parce que événement ndeti aboye au moins ba zela ngo donc événement mo ba ozela ba bazozela ngo ebele to sentir bana membre nyonso merci na ninga tozozela événement les 6 to mona bozana réunion moko boto sesa bobi bo fêter pe na kin bozana force to il faut ba soutenir bino biso ba soutenir biso ebele Karine Mokonzi à vivre na mbonga ba fanatique kobanda na mafuta ko bengisa presse yé na fête Karine Mokonzi yemo kobanda na mafuta ndaku star à vivre à bon na poto so muta ko so star mo mbata sombela ka kosi star à vivre à bon Karine Mokonzi kobanda na mafuta tout au monde tout ba sombela ka dernier le ko sombara te star à vivre à bon bo salela star à ka bon elenge donc tozana bana gombe tozana ba chinois tozana bana kingakati merci na batu nyonso basoutenir na Karine Mokonzi o sentir que to fêter très kitoko Angelica Madele to sali za réunion te bi ndengeli ba gâteau to kosuma pona Karine Mokonzi to bengisa presse kozalana banzemba Karine Mokonzi ezoleka o ya beta o sentir pour ba fitting pesa asos kalami te bozwa ingratitude o ezaki biloka bien na ingratitude to ebite za pona ba musicien et ya pona ba comédien et za ba grâce te mo ba janvier ba biri ingratitude ya pona mutu nyonso Venal Laurent ono so tanga na bana ba ono so ba wana ba no so ba toilette o tanga na bana wana we lote yo tanga bana salité ero na nini ba wona ka ba les sous ingratitude ba grâce te moté est-ce o ka bana na les sous o to tanga no ka ba les sous bango nyonso bakenda mipiku bakoma regretter asoto yebaka totikana na biso bakotisa biso na erreur ya kokotisa biso na erreur rouge Canada aller retour
Canada qui ndoki musu ezala moto ki Canada pe santé zati on comprend Canada qui ndoki pe zali on comprend donc botala na binote so ba bilo botanga kana on comprend donc merci na bana membre nyonso o ba soutenir autorité morale internet kala mingi te abo mona effectivement très qui tout comme mona effectivement donc ne sala matin internet est-ce qu'on a lancé un message mutali na poto mais biso to seli makam ana est-ce qu'on a lancé un message soki ndeti bat bana pour ça to musu ba soutenir bino po bo réussir à 100% anniversaire wana bako sala ndenge ni po ba contacter ba tinde pa nani so ba bengi atanga yi ata ba bengi zini kumbi ata ba bengi so zaka ni on comprend le lo afifi c'est un moyen ke poto pegi tita ba nyonso et donc c'est un moyen mo boko dele biso ata ndam biso pito ba ndambo wa poto ça elo mo to benga ba journaliste aza autorité morale internet yo na pesa ki définir ba nyonso internet mutu tout atanga komba ya te Karine Mokonde internet donc on a Ken Penande au tiambong ebeli Ken Penande $300 Mike Lokamba ota $150 et ça pour na repesa Karine Mokonde te wana to kosaba don pour na komune tanga mami ba ko tiambong ebeli na komune za bango weza mbongo Karine mtozwa ngote abi na posa mbongo ate abi ba to sangana bango babi ke mbongo yango to tie pona kokina mo po ba fait koti comme na ofelina yo si Mike Lokamba autorisé bêtiso mais autant comme muto kota kumbongo ne tongo kotiza $50 muto ngosko lelo kombo lelo bi kombo ne to pesi no défi bota mbongo to kotika ba fait si ba to koma kuna to représenter to bito tika na komba Karine Mokonzi par rapport na internet batanga kombo ne tongo midi po ko mbongo ekotaka to tangsela ngo bana biso lesa ngo ba famille to voyager pe no mbongo ngo on a raison lelo yango to raisonner lelo ke mbongo wana ndambu to tika pe na kombo lo ka fait na loka fait yango tombe pe ano akotaka na poto e ko s'appelle 6 yango to vimbongo nam to longo to pesa nani eze bien et vrai les caniske oyo ko pomba ba site na bango ke nzamba otala ke bato ba raisonner muta kotila bango mbongo ndambo to zui na asengi bango te po bana membre d'abord ba pesa kai boko pesa ngo no fe na mombo mo te boza fierté nzamba opambola ke nzamba pambola bato no so batanga ba kombo na eza bien vrai les caniske tu vois landa biso nganga to beta cité pour le kwana fosim bate bile bozela échouer yona ngo pesa moi idée moko bote et sala boy to sala boy do esinga fo ba soutenir biso na boy na boy place rozala to zana biso na bandal so to zana bandal to zana ma campagne donc deux places wana photo louer donc esinga ba moyen to zana man kota gloire fotela hapna ya fotela ma campagne to salaire ma biso au salaire to zana ka na bandal on comprend donc ma campagne tokozala wana esenga ba moyen esenga ke ba kodie biso ba sangsela biso ba biso to tsandam ana kin na ba ndikula biso ndambo ba obenga donc esenga ba kamera benga ba cameraman ebele ba kozala wana ba ni donc esenga ke na poto show na kin pe show le razo autorité morale internet faut akanga appel jour ngo le 6 yana ba sel net ya bouger et ça très le même jour ba fêter kuna bino pe ana ninga kin bo fêter donc bango to ba fêter kuna biso pe na kin to fêter donc et ça que même jour mais lobby nango toza ba Angelica Madeleine na toza ba mère Laura toza tona ba ke belé tona tango lo gombe na gombe wana au moins ape bwa msusu 1000 koya toto tanga ba mala kinga 4 au moins 500 koya toto tanga nini to tanga ba chinois au moins 800 koya mbongo wana tout au sangisa to liango te to tsango ndeke bato amtembe ba mona ki mona meso mona laissez-moi tranquille laissez-moi to ekota nzemba DJ Rafat to sangisa Babylone o abeta ba Mike Lokamba to sangisa Babylone nyons ba film to suit Babylone ba ki peka ne bando kumisa eza bongo va touter eza vidéo to ça la vidéo du jour eza vidéo du jour to zo pe vidéo ke bongo to zo pe vidéo to ça la vidéo du jour to zo pe matika songo ndenga ndo bimana nani pe to zo la vidéo du jour to zo pe ba vidéo ba donner bando kumisa Karine na ba pamela chocolat bozung sango ba chifela nani bando beta nani o chivinal mbata ando sakane tozu ba vidéo to tsa et là fait tozu to tiango wana yeko tesi ba intérêt pour na moi sina tozu don te na bien na tele vidéo moko finga bien na finga était na son sika nzela ala atakala soki abo ya moi si mtazo tena erreur on comprend komona moi sina ya ndeko na bisa moi si ndeko na son bala perata yiba keleson ya Christian Touré ba gaffe on comprend ndenga solo ya la ba soki lota sika te wana dara alinga bima alinga bima pressé les cas qui ba bengare lo mo ba yana kaleson te sera là ndako ando futa te azwa kaleson ya Christian Touré Mukendi
alata caleçon habillement Christian ya atala bo caleçon hotel misanga benga nga show ya bo caleçon mo caleçon mo tabizaka ya yemoko to mo kumke o mo yiba caleçon erreur de vie azolela po asila azolela po manquement ba ingra bato baebi sens ya respect baebi sens pe kozala mutema malamu mo muto a via selo ata asombelo ata bombo kolingate po ni muno soja ka fa ya ka finga na internet so muno lingno so muto wana te so mo pe muto zo pour supporter ma communauté vanda na ko ya ko finga te sala ma communauté nzela na yo mais le lobiso ya ka photo finga ngalo ba mukolo moto mona ngana ya na ya finga Karim mukolo moto yo mona na ba Karim pe malamu sikeza ni atinda bat ba finga te atinda bat ba finga te atinda pe mutele ka TV lo babwe te moi bato asala vini tout droit preuve ne bo mona profil ya Fally Ipupa profil ya Weranson donc azana ba artiste tout ya hérité Watanabe bo venir bo monique na fête moi zo kanze mo hérité Watanabe azo beta nzemba hérité Watanabe azo yem donc et l'artiste artiste azane donc na mutu nyoto baza bango pepele le ba journaliste non so ba mon PC respect batali mambo a lobby vérité au mona mutu moto le ka fingeli so au mona le ka finga c'est que soit ba noza zemi soit rare ya vie azo ba ninga osala te donc de toza bongo toza ma souple donc bato ba soutenir biso bobenga numéro ya ngwana muna l'artiste des rois de Makembe Sekolo Makiki moto aleki bango numéro contact ezara 00243 89 713 40 08 89 713 40 08 89 713 40 08 Facebook so bengi mobimba Facebook nango betka muna Cédric wana ozwinga merci na bana membre nyonso donc vidéo botala bo partager donc la posa bo partager ma vidéo ba comment ba vérité to lo ba tout ba tu yo ka ngo vema ke bana na batiki na bango finga bana na batiki na bango nyonso oh le ka finga ki peka yo mo zoluka yo mo zoluka autorité morale ba to vandi na ana posa za problème na mutu te tuna bana ndenge basila o bakenda poto tuna ya mukolo nenga sila ya mukolo bapesaka komba diembela na komba bato oyoka raili susu kulinga teto silisa o ya finga ba wei na ba cimetière monenga sila lelo mi de la taille ya comprendre asengi pardon ye wana to yambie mwana biso kulinga pete yo poko mo kangisa bato po soki to mono lobi lisusa to mbadi la miska ba fota mi bali na la misina mutati ozemi ngai asoko na maboko na bwaki tikita mboti na batu nyonso bana membre nyonso basutena na biso malolo loriste Congo lia même linzema motema tous pepela mbetolo Arlette Bonanza Fani Bongende na kobosa na te bana membre nyonso Gombe na Gombe Kingakati ba chinois batu nyonso basutena Karine Mokonzi autorité morale internet kala mingi tenga teti dezoya oyo kokanga monde entier lisusu ba featuring ezali makamba biezali pour ba kama mukomuso ba featuring Fally pour ata nganani na Karine Mokonzi featuring Ferregola la Karine Mokonzi featuring donc aba featuring ebele wa kobeta bato banga la bango te bo retenir kaka ke fête ni eza mikolo vraiment to préparer fête wa romona biso te mikolo sonde enemezaka moko les 6 événements dans les 6 oh non oh ba tu conseil un journaliste monte quand il peut passer l'événement bo c'est que ezalaka pe kutute ata bana na mike événement po basela bango ezalaka te po kufingele ke bele ma mebe kan moko ndeko malamu na finga te toujours azalaka propre maboko neza propre kusambile leki donc batonso balandaka biso batonso balingaka biso bana membre nyonso ba chinois donc tozana bino vraiment tulingaka bino donc bosa kere na biso merci na ngati faire me kwete Christian Touré Bogan na luke bosa na fifi fifi na poto tinyabi a FIFA na poto na beta FIFA biso batonso kala mi tepe mutu mo zo kende lisusu mutu mo zo matande bomba po ba contrat bino to parce que to mo bomba mutu mo zo kende su poto omoni pegi tita kenda ki a FIFA ke isko to za mo mobali ndawokende donc merci na bana mama no bo sala pona biso tozana biso wa roboya la baron soka boy ka bo komé numéro na boso ngo ka mingi so monika mutu ma fingi tu botineli ngata botinda ka ngape na zongse na ngai soka kangisa pona Karine Mokonzi bo kangisa bino pona robima pe na robima na ngai merci Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika